MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto ya MDG TV Mafuta Yasika nzama mona papa mbolela ngai bino bandeko ba bolingo toza na sango ya mawa ya ndeko na biso Mimi Chikeva personnage liwa na ye beti lokola kake na matoi surtout na ba oyo ya ye. Pourquoi kake? Parce que c'est une sœur au asala kombo sœur ya milier fali abwaka ke mingi yana bato bayebi ete na devis ou encore même na photo mais na kombo bayebi kombo wana Mimi Chikeva. Alors ba spéculation eza ebele toke droit na but to melate ba spéculation eza ebele par rapport ya liwa ya ndeko na biso oyo tomeka ko mentionner et pas mal ya ba mambo ezolobama et puis toloba na bino ya motuya to pe ezali essentiel. Et Mimi Chikeva qui est une Congolaise akufi à fleur d'argent, c'est vrai. Et azali na bana pe misusu basi bakolaki baboti pe bana bazali pe na bakoko na mike et akufi na 50 ans bandeko eza ebele te. Ah oui, eza ebele te et azali nanu nzoto makasi akoka kovivre lisusu. Par rapport ya ba spéculation moko ya mambo ezolobama balobi ke akendaki kokunda papa na ye na Kinshasa, c'est qui est vrai. Elle avait perdu son père, ake kokunda papa na ye. Et après liwa ya tata na ye, selon ndenge ba rumeur ezotambola toyebi te so eza ya solo, balobi ke alukaki bateka lopango parce que père adaye bakabola mbongo. Et ba papa leki na ye ba oncle misusu bino boyebi Afrique mambo bakindoki ezalaka tellement sérieux. Surtout ceux qui ont akufi ba mambo bakoteka mapango et consort toyebi mambo comment ça marche, comment ça fonctionne. Et balobi ke ba papa leki ba tchor bazali d'accord te basepelaki te. Et ezali certainement bangonde batu balie parce que ndeko na biso asali crise lelo kande toza lelo to journée to mardi na ba 2h do na butu ya lundi poto kota mardi entre 2h na 3h. Donc ezali déjà après minuit, donc akufi lelo entre 2h na 3h ndeko asalaki crise wana eza moko biloko ezolobama. Et elo musu balobi ezake asalaki AVC mais a se rétablisaki. Ouais, asalaki AVC mais a se rétablisaki et puis après asali rechute. C'est fort possible ezala ya solo et to remeka ko développer yango un moment to si sana ba spéculation en suka ona yoki eza to yokaki liwa ndeko na biso amour mamba. Nandimi te na sala ki en émission c'était prévu na sala en émission mais malheureusement certainement nazo ki tenté na lobela ki on est na TikTok. Amour mamba, je profite aussi en passant. Aza ndeko mwasi congolaise et aza pe moto ayebanaki na milieu na ye na bato bayebaki ye parce que azaki moto abatu na ye na mobali na ye. Mobali na ye bando mona mwa mike et azali na mbongo surtout lo bango na mukuse na ki congolaise azali na mbongo. Et ba camarade ba jalousaki ye. Mobala sombelaki mutuka ya $20,000. Bauti ko kunda ye ka semaine otoleka semaine passée. Mobala sombelaki mutuka ya $20,000 et boti jalousie et pas na ba master. Nde bango batu ba empoisonnaki ye. Il paraîtrait zaki poison retardé ba tchaki ngo depuis année passée na novembre ou décembre. Nde ememi ndeko mwasi. Au départ ayeba ite kazali na poison na nzoto poison tango c'est lenzoto ba ko sutuka ezaki déjà trop tard. Selon batu et selon ndenge toyoki toyoka ba sango ba utilisaki mwana musala na ye. Ba pesaki $2,000 ye muto empoisonnaki ye. Zinga na ye ba masa na yo ba jalousaki apparemment ba panzani misu bakimi ba braza tout ça. Moko ya PD na azali na kati. Yende ba camarade wana ba utilisaki parce que yenda bana ko ya tina ndaku ya amour. Voilà, na mukuse par rapport ya lisolo ya amour mamba. Moi si kitoko pe pembe makasi. Yekuta azali vraiment mwana muke makasi et elle avait moins de 40 ans. Alors, selon ma rumeur, balobi boye. Ndeko na biso oyo atiki biso nani Mimi, il paraîtrait azalaki na ba liaison na mobali ya amour. Azali na ba liaison na mobali ya amour, bino boyi ba congolais nde bazalaka bato ko lobebele
Et il paraîtrait ye Mimi azalaki pe na kati ya makambo ya liwa ya amour wana selo bato wana selo bato tobetela bino spéculation nanu. Et du coup famille ya amour balakelaki mabe balobi moto oyo asali mwana bango boye aomela ta kolanda ye. Et mpona bato mosusu balobi ke non maloba wana ekangi ye wana ndenge bato bazoloba. Ce qui est vrai, la famille, notre sœur azala na problème à santé pour ceux qui ne savent pas. Mimi abanda robela déjà azala na problème ya cœur. Bandeko ba mamba cœur oyo ekomi moi trop na communauté. Yango na oloba na bandeko nanga na sina lobela makambo déjà awawa ezalika na circonstance ya liwa ya moto moko. Na lobaka écoutez ayez l'habitude de vous faire examiner. Soki oza moto oyo ke obelaka na yo te ozala moto ba tension te ba sucre te sala effort ne fils que une fois na année omona médecin to pe docteur basala yo check-up général ba se rassurer que non tout ça va, cerveau ça va, litame eza bien, lito eza bien, gorge eza bien, libumu mokongo nyonso eza malamu. C'est très important parce que eza na bato ebele azala ne déjà na maladie na nzoto. Mais ayebaka na ye te e mokolo kaka maladi wana ekose manifeste boye bu akufi obandi kokanga bandoki ndenge lelo oyo bato bandi kokanga bandoki balobi famille elie bamisu balobi non eza bakarma ya makambo oyo asalaki me ta mosusu mpe eza ndenge ndeko abanda ye kobela toyoki ye moko iparaîtra si asala mpe témoignage kaka na bareseau sociaux oyo ya ye moko parce que abelaka période moko alobi azozwa bamessage de la part na part ya basali na nzambe ebele de part et d'autre. Voilà ce que je voulais dire. Bazolo banaye elle doit donner sa vie à Jésus, elle doit se repentir parce que azana vie molaïté et soit pesi mo moyen na isuté ozala pas mingi aluka bongisa na nzambe et nzambe mutu a batelaka akoyi pe ko pesi vie molai tout comme ataso il est là kufi azala entre les bonnes mains. Oui, parce que lorsque nous mourrons ou soit dans Saint Abraham, ou soit dans lieu de tourment. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui invente. Voilà. De on a vu ça, alobaki babane ko pese ba message pas basel nzambe que elle doit donner sa vie à Christ parce que ma beza liboso na ye. Et le loto lobani le prophétie ko kisami. Na nyonso bande onanga na oloba boye, la vie et la mort bandeko ezala na maboko na nzambe. Souffle de vie dépendant na nzambe. Soki lelo alobi okufa ata mokili etelemi ata satana ya koti ata bato balobi ata famille na yo soki nzambe alobi okufa de même ata likolo na se sangani ata satana koti soki bato balobi okufa eke nzambe alobi non tu ne mourras pas. Pour dire quoi? Pour dire que si aujourd'hui notre sœur n'est plus eza parce que nzambe asepeli na ye azwa molimo na ye point barre. De tout ce qui est rumeur et consort à la vraie à lokuta la vie dépend de Dieu. Yana bato basala ba mabe koleka ye baza en vie. Baluka peta musuba boma bango, baluka peta musuba se venger mais nzamba permetta te. Oui, il y a des gens au basala mabe bato baluka pe bazong c'est la bango mabe bato baluka ba boma bango bienge bango ba boma bato mais nzamba boya souveraineté nzamba za mystique. Nzamba boya. Donc yankende ye mutu photo bange zande ye. Liwande ko pesi passer. Bamawa ya boye bandeko et ya bamawa oyo faut interpeller bato. Oyo bato lokola babiso quand je dis bato lokola babiso de toute personne qui a envie. Et en tout cas alelisi bato ebele alelisi bato ebele surtout ba o bazaki proche na yo ba o ba yebaki bato babi Chantal Bola asali vidéo en pleurant azolela on dirait moi na moke. Elle parlait des moments des bons moments où babane ko passer ensemble comment est-ce que des fois ana oswanisi na ba téléphone oye Chantal na koya ko beta yo Chantal boy azo ko kangote grâce mbizi pareil grâce mbizi leli on dirait l'oro mosusu. Donc pour montrer que azaki mutu azaki cher très cher na ba oyaye fallait ayemba mingi et du coup fallait être inconsolable na moment où to ebi pende ko na biso aza mutu ma emission zaki musika te fallait alelaka alela pendo on dirait moi si ezali eza Moïse Mbie. Ce sont vraiment des gens où on attend à matin tout le monde fallait alela makasi na liwa Arafat on dirait lika mususu. Certainement fallait azolela. Il y a même de ceux qui ont dit que oh non Fally n'est pas gentil chez nani mimi kwa kokufa te et fan na ya makasi ndenge wana yemba pourquoi ça là qui en sorte ta bimisa bambongo non ya bambongo te ah give me 2 minutes.
ya makambo mbongo te awa ya makambo ke non nzambe adeside ndeko akufa, ok, ya makambo mbongo te mbongo upa soki nzambe alobaki akufa akufa. Et voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire? Bandeko nanga quand nde na otoyebisa bino bamawa ya boye il faut ezongisaka biso ezongisaka biso bato. Bible ezoloba mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Parce que c'est là la fin de tout homme. On parle de la fin de tout homme. Ce qui veut dire tu n'es pas accepté, toi qui m'écoutes. Au moins, landanga, liwa, tu n'es pas accepté. Ata soki okufa lelo te osala 150 ans na mokili. Mais yebaka ango que tu mourras un jour. Et la question que tu devais te poser, ok, aujourd'hui si ça m'arrivait. C'est ça la question que toi tu devais te poser. Mais malheureusement, lelo eyemba madilu liwe koma nango elo moko ya pampambe. Liwa kalezaki elo wa maemba madilu elo koma nango maseki esika ya ba rendez-vous ya ba mabale salemaka bisika okende kolakisa ba pièce bisika okende kolakisa bilele bisika okende kobeta forme ya kolata ba manette ya minene na ba chapeau minene na ba bilamba ya compliqué. Malheureusement na place bato bazwa conscience. Bible zoloba liwa eza bisika mutu fwa zwa conscience. Pourquoi? Parce que lobe oza tourna yo. Ah oui, et la question que tu devais te poser aujourd'hui, si tu mourrais ou encore sur Ecomelio, okende wapi? Ah, nzambe na bon moi. Maramni on a mon ami sunangai. OK, c'est dans le bon. Okende wapi? C'est ça. Yango bande ronangai, na eka na conscientiser biso, na lo bana biso ke la fin de tout homme. O ezali liwa. Ah, tôt ou tard eko surprendra biso, eko komaka, eko yaka. Eko lingate et surprendre yo. Donc ce qui veut dire pour que vous surprendre, tu dois te préparer. Se préparer et cela veut simplement dire aux à l'après, mkolo liwe oya so yokuto na sa pongie. So be rozelo wapi et okufi okei et du coup place au nos ala bien aux anesika ya malamu. Je crois l'introduction je vous ai dit so muto kufi akenda ou soit na Saint Abraham ou soit na les détournements. Et ndeko na biso bandeko ake wapi wana nzambe ka moto ayebi soki kazwa kita ya kobongisa na nzambe ndenge mo alobaiki bazobisa pesa vine na Yesu sino te mabele loko koma en tout cas gloire à Dieu. Mais soki kazwa kita kobongisa na nzambe te ozala mamingi pe kozala pasi. Espérons que bongisa na nzambe apesa vine na Yesu. Ya ona loba na ndeko yo zolanda ngai so okenda na église et par formalité, comme je l'ai toujours dit. Pourquoi na loba eloko? Parce que bato bele loba kenda église. Bon ba kansara le faire okende église ndelinge loba ke bakomba na nzambe. To pe linge loba ke lelo so yeso eba okende. Non. Pona mutu amona nzambe ezala kufi to après enlèvement, il faut mutu wana atambola en conformité na makomi na nzambe. Premièrement, robana ondimela Yesu na vie na yo. Et tant que ondimela Yesu, cela veut simplement dire ozo kozwa engagement ya ko mitambusa susu te mais ya kotambusa vie na yo selon nzambe. Alors kotambusa vie na yo selon nzambe linge loba kaka kolinga ye kobanga ye. Kobanga nzambe eza nini? Kobanga nzambe eza kaka kosala volonté na ye kotosa ye. E nzambe osenga na biso nini? Nzambe osenga na biso tosala malamu tosala mabe te. Point barre. C'est ça. C'est ça. Mais eza eloko oyo eza na bamabe oyo soki nzamba sungi yo te, si tu n'as pas le Saint-Esprit okoka ko s'en passer te. Oui, il y a de ces choses là, il y a que le Saint-Esprit qui peut te rendre capable de le faire parce qu'il y a des gens qui diront ngana ke l'église te na sala na mabe te na sala na malamu effectivement, mais eza na bamambo oyo eza ba réalité spirituelle na sima na yango. Eloko neti ekobo par exemple. Eza eloko oyo, il y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider ya kosala yango te. De toi-même c'est impossible. Eza ekobo karate. Eza makambo ebele parce que bato bamona lisuma munene ezaka ekobo non. Eza na ba makambo ebele bandeko. Soko za na molimo na nzambe te okosa yango te. Ndimela ngai. Ah oui, tu dois avoir le Saint-Esprit. Yene muto rendre yo capable ya kosala eloko wana. To pe ya kosala yango te. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas le faire. Je me rappelle, il y a quelques jours, je parlais avec mon petit frère. Et c'est un petit qui a été un peu trop blessé par rapport à son passé. Yaya Moninga. Moi, si je t'aime pas, je t'aime pas. Je suis désolé. Oh, na limbisa, na bosana, albi, c'est moi.
Par exemple, siko babiloko ya bongo ka molimo na Nzambe moto akosunga moto alongola eloko wana basala ye mabe alimbisi abosani eza eloko epesamela moto nyonso te. Eza eloko epesamela moto nyonso te. E bato ebele ana ye mabe te. Ana ye mabe te alingaka bato asalaka ne mpe bolamu epa bato. Mais so bosali mabe wana etikala aggrave na motema ekolongwa te akobosana yango te et du coup aoyina yo parce que osalaki ye mabe. Or Bible esenga na biso tolimbisa. So olimbisi te Nzambe akoya kolimbisa te. Et du coup so Nzambe alimbisi yo te bake lelo so okufi omona Nzambe te. Malgré basalaki yo mabe, oyinaki mutu wana po asalaki yo mabe ou encore okangelaka ekana po asalaki yo mabe, c'est vrai, humainement parlant tu as raison. Mais devant Dieu, non. Pourquoi? Parce que tout le monde pêche. Yo po sala Nzambe mabe. Mais est-ce que Nzambe a balobaka nini aimpitako mabe wana te? Par exemple, donc yango bandeko na nga conseil na ngai ezali les amis totia vie na biso en ordre en acceptant Christ dans notre vie, en faisant sa volonté, tosalela ye ekozala esengo mingi, tolinga ye, tolinga bandeko na biso, tosala mabe na bato te, parce que tout ce qu'un homme aura semé de la Bible, il le moissonnera. Récolter nyonso kolona ya mabe to ya malamu. Vengeance na rétribution ezalaka ya Nzambe. Mutu so asali yo mabe tika Nzambe avenger ye to azongisa mabe wana yo ko se faire justice te. Même na loi ya l'état ko se faire justice ezalaka infraction. Oui, mutu moko ayaki ayibi yo to asali yo eloko moko boye du coup olobi okende ozongisa na bandenge moko boye. Et tu auras des très sérieux problèmes. Le lot au monde dans la communauté va te au bêta batu. Par exemple, tu na yo qui solo à prince bakalia sope ba bêtier pas baba wario na mi gagner ma par exemple. Na loi est condamnable. Ata soki batongo basala ki o mabe, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Na loi à l'état na est condamnable parce qu'on a mis sur Nzambe. Et Dieu n'a jamais été d'accord. Na ba marambo ya ba ko se faire justice. To pe ko sala mutu mabe po mutu wana sala ki o mabe. Alors po koma na niveau ya motema wana ya kondima kolimbisa ya kondima kobosana ya kondima kotika Nzambe abundela yo, tu dois avoir Christ, tu dois avoir Jésus, parce que lorsqu'on reçoit Christ on est scellé du Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'aimer Dieu et de faire sa volonté, raison pour laquelle Yesu aloba sans moi vous ne pouvez rien faire. Passage on est dans la Bible, sans moi vous ne pouvez rien faire. Yaya mwasi ya mobali ozolandanga pesa bomono na Yesu ozala sengo mingi. Et so ke na église par formalité bongisa. Yana bat bakenda église mais moi oza conscient que ndenga mitambo sa ndenga tambo sa vie na miso Nzambe et à propreté et à kitoko te. Les amis, ya moki tozali na ngoya kopesa bino to koyebisa bino c'était ça. Sinon epesi pasi pe mawa. Komona mbinga ya mwasi, komona mwasi kitoko alali akufi akei. Tokomona ye lisusu te bana ne batikali na susi bakoko ne batikali na susi bandeko na ye bakamarade na ye komona nde bato bazolela malheureusement akozonga so na bomoi te parce que bomoi ezalaka Nzambe nde moto adesidaka ya kolongola to ya kozongisa. Et voilà, même le diable a beau négocier na ye, en tout cas lorsqu'il s'agit de la mort que Dieu lui-même a arrêté ou décidé, même Satan, le diable ne peut rien faire. Par contre, si Satan a bombé mutu, Dieu peut ressusciter la personne. C'est ça. Mais avantage ya moto akufina Yesu ezaki tango keiboy okepema. Et na mukola suka osekwa po kene nesika ya nkembo ya esengo. Et mimi liwana wepesi pasi na motema que dire pe à ton âme comme balobaka toujours. Et to comme na biso na suka bandeko babolingo bino bolandaka MDG TV mafuta sika moi c'est la grande dame. Namoni bino mbala ya sima et surtout n'hésitez pas de vous abonner si c'était votre première fois. Et partagez aussi parce que ba message ya boye bato belete ba partager et pourtant et là ba message oyo eza poka ebikisa to pesunga esa bolamu. Et nzamba monelanga bino apambola bino surtout bino oyo bozwaka peine ya kolanda biso pe ko partager ba message lo sambo ngai pona nzambe ezaki apesa bino bomoi na seko et boye baye bolinga ye bosalela ye et surtout apesa bino pe vie molai na sena moi oyo apambola bino na mabota na bino pa batela bino.
Et na moni mbala sima kande na uta koloba abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame mbala ya sima. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye bye. Bye bye. Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe papa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe papa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.